Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki Réalité ya banakino Buyukiti Buguyoka kaka Kinshasa na biso Kin eleki partout KNB Kinshasa na biso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo nezabino pardon Jima sala yolo karatarate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB Kin eleki partout rien à dire toi on a tant à envier parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardashian isongolo bizubai bana Kin ke bana jako zape so kutanango KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kutanango check ovandi. Est-ce qu'on écoute un abino lisusu mercredi le 26 décembre 2018 bandeko balandi mbote na bino. Tokofungula édition ya mercredi ya lelo na kolakisa bino ndenge population congolaise a réagir pour na report partiel ya élection au Seni a outi ko annoncer na tongo lelo pour na Beni Butembo na Yumbi na mars 2019. Pour des raisons, il y a déplacement massif dans le virus Ebola. On est ici matin. Beni na Kinshasa ya mboka moko. Et comme ndeni ana Kinshasa to sala, kuna na Beni basala te. Wana omi tricherie. Et l'autre boya ndé ngola. Wana ba favoriser mutu na bango po batana na présidence. Parce que sala manzena moko. Nyos mone peuple ko za alembi. Nyos ko mina suka to lingi élection to voter mutu biso peuple ko to lingi. Souka nango yangwana les 30 toko voter Congo mobimé te place moko ba voter place moko ba voter Congo mo toko voter dimanche oyo mona théâtre nanga zo sala na monsieur Kabila biso to moni eloko oyo élection biso toko keleka le 30 mars Congo mobimba to boyi makambo na yake ba voter te biso to boyi eloko wana report ya ba élection wana Corneille nanga ezo ko prouver que ça jeu o ado sala batu azo jauger population malin pour to créer trouble. To comprendre l'idée de nos ndengezali. Mais non, to roki jamais ko ça l'élection sans Beni Butembo. Non, parce que opposition de sali propagande plus kuna côté kuna. To moni la muka mta sali makasi kuna akangi côté na nyonso propagande makasi. Mtalege partout na zate. Mais pourquoi pénaliser une partie à Congo alors que ça Congo? Élection eza pona Congo mobimba. Eza non pona Kinshasa na ba. Non, c'est toute la République, c'est comme ça. Tosenga na Corneille nanga qu'il soit sage. Azala sage mamosana parce que au cas où malheur est comme na mboka, il sera do yende muto memakamnos na mutu. Il doit connaître ça. Alanda sora muninga na ekomelier o ya tukufa na États-Unis kuna parce que asala makam oyo esengalité. Le Congo a besoin ya batu o baza digne et honnête. Nangambu ya UDPS azali bongo kobeta CTP ko senga na ba Congolais nyoso mukolo ya élection bazonga mbangu na ndakuté ba vena ba centre ti ba kozoba résultat na bango pona koboya fraude. Bon, selon moi, je peux vous dire que Makanisiwana est quand même bien puisque à partir de ce qu'on est en train de raisonner et ce qu'on est en train de penser, ça peut créer toujours des troubles, mais à partir donc de ce que l'idée qui vient de sortir, ça peut être très bien pour un peu apaiser la situation. Likanisa uvanda wana ti ba compter ba bulletin de vote atala nana zite za bien il faut to vanda na to landela ngot à tout le mois sauter toucher ezala makasi likanisa IDPS ça bien makasi tuansi ma bango to soutenir malgré biso to ba to fail mais to soutenir wango na idée ana ezala bien le ka bien makasi likanisi wana ezala malamu te po biso so to ke ko voter to zongi te ndako nana ko s'occuper nango kolia ya bana juste to comme kolia na taux du jour so ko luki par jour te moyo bana bali ya ezate bongo musala wana ba usala o batemo bazwaki wana musala bangoni so bafuta ki bango mbongo bafute bango mbongo po basa musala wana bongo biso batinyo so to vandi kuna
journée wana mobimba bakosokipe na kolia na biso bien vie ya bana biso ba témoin autorocha hein je sais que majorité en place à kolinga à corrompre ba témoin alors vrai témoin les peuple au yalingi changement donc yango na kosenga na population nyonso mukolo ya vote kotala na nzala na yote ngako tuna kosepela ke mukolo kende voter mais malipa na yo même jina yo aussi ici qu'on voter au vandi wana même si vote est aussi là na 1h du matin même 3h du matin fanda wana tangu bakosala comptage ya ba voix yope ozala parmi ba témoins vrai témoin eza batu oyo ba partir kotinda te vrai témoin eza ngai na ngai ye yo eloko eza yango wana kanisi wana eza malamu ya kotikala na jour ya vote tokozala wana ti mokonzi ya sika totali penza tomoni ke soit Félix ou Failu muto abimi nde topanzani soki tricherie tokondima yango te po tolembi trop c'est trop tolembi bokonzi ya Monsieur Kabila oyo tolinga tosilana na le 23 à 5 crédit à 7 jours les 30 à bout pia. Après 5 jours, il y a fait la campagne électorale. Tous allez comment apparemment, bah fiche il y a ba candidat mususu non ne l'ont été. Bon, normalement, ils ont choqué, ça choque pas parce que campagne Zalaki, c'est prévu afficher fiche. Bon, il y a aussi que non date fixée au Sénégal qui élection Salima, date wana Zalaki tenité, ba reporté pour les 30. Bon, qui disent que non élection et qu'on tenir lié les 30, bah qu'on reporter encore té. Ezananu, yango au moment que non date ezana fixée, tous croire non on a les 30 té pour to yebité journal de comité, batika ba fiche na bango parce que c'est toujours les mêmes députés candidats au bakozala sélectionner. Ce que ça balongo li ba fiche, bako pousse encore une année 2 ans parce qu'on ne sait jamais. Problème ezali. Mais c'est nanga, il faut atika propagande et continuer jusqu'à 2 jours après l'élection. Après wanande banokata ba banderole pour te dire que les 30 ezali élection. Bama kati ba banderole avant batu ba bebisi mbongo na bango banderole campagne silité bango batu ba kati ba banderole à cause que yé colonel nanga soit des colonel soit asala armée na ibité. Il y a kati ba banderole campagne silité à kati campagne avant. Fa kati campagne ta wonate. Hein mon frère. Conformément à la loi campagne dans silité. Parce que la loi est lobby que campagne fait si la 48 heures. Hein? Donc, il fait la campagne donc 48 heures avant et des campagnes aussi là. Mais plus que le président Seni a prolongé à 5 délais de prolongation pour la tenir l'élection. Donc, on sous-attend comment ça dit prolongation de manière tacite. Campagne peut faire continuer de manière tacite pour ne pas violer la loi, c'est ça. Lui-même il a violé la loi, à 5 prolongation une semaine. Mais conformément à la loi maintenant, il faut campagne ici la 48 heures avant jour à scrutin. Donc ça veut dire que la campagne doit continuer. C'est ça. Et puis pour le long de la fiche, ils ont la responsabilité, il y a des candidats. Ils ont la responsabilité, il y a CENI, il y a service, il y a culture et art. Parce que le candidat va verser une caution là-bas. Quand il va verser une caution, on sous-entend que tous les frais sont inscrits dans la carte. Donc cette campagne ici, c'est service de culture et art, na CENI. Ce n'est pas la charge des candidats. Na oyo etali ba festivité ya Noël, caméra ya kaini be sokilaki na ville province ya Kinshasa pour na kotuna ba parents lolenge nini balexaki ba fête ya Noël bango na bana na bango. Eleki mabe makasi. Eleki mabe ndenge nini? Fête le toro mawa. Pasi na pasi bana ba fête ba sopelité mboka eza malamu te difficulté za makasi ko bana ba kosepela ndeni. Na fête mabe. Bon ate angwana apesete. Là dans ba matete ba fête te lingwa la maman ba yabi na mona bino bo fête be bobete musique ba kano mais matete ba fête te bi oto na ba fête ah to ebité
mutu asala makoki na ye ndenge azwaka lelo na ville ya Kinshasa. Bakado awa bakado wana eza toyebi yango na Europe epa bablanc nde toyebi bakado nde ezala joyeux Noël banibe toyebi na kala to tokola so toke Noël epa baparent omoi mpenza ozwi kado omoi jour wana bobima na mbongo bokele fiki mais lelo toyebi te Noël yango so ekoma ndeni omala journée normale. Papa Noël à Touro na mona na nga ba Noël mais à Touro nayebi te soto wana bakonzi na mboko na bamboka nyonso bafete Noël mais na RDC 0 loti mabe bana balati te basepeli te topesi bana bakado te po eza te moto aoki eteka lokwa moto oteka te lokwa towana matanga na mboka na biso towana Noël te fete elekaki malamu mpenza te mpo nanu piaka eza nao na mboka na bacirconstance toza nango na minute na baélection fete elekaki mpenza malamu te mpiaka eleki ce qui est vrai mpiaka eleki collation ane oyo eza mwa mbutumbutu bapromese sur promese bapesi yango mpenza te bamosusu bazozwa na kuzu bamiso baoyo mosusu tozozela kaka vina alobi elekani nango très bien malgré mboka eza mwa mbutumbutu mais santé elekani nango kitoko bapesi bana basi bakado na bao bamepi bagine na bango batambo mpe kitoko atuka mpena kitoko Noël oleki Noël ya lelo oyo nde mwa équilibre pene ezali pena te papa ya Noël euti koleka bongo mpe eza te elo te mbongo eza te. Ah non, c'est vraiment différent. À tous les noms, les cas vraiment au père, les lobbies, vraiment c'est difficile. Qu'est-ce qui a fait que les lobbies sont difficiles par rapport à la vie dans la famille, parce que nous travail, nous avons frais, nous avons bossé pour nous fêter, pour nous faire ça, tous les côté. Donc tout ça, on peut pas faire un biseau. Il faut bien en Angola, bien en Poto pour faire pour biseau dans boulot, rien bimi. Donc c'est vraiment difficile. Parce que ça, temps ils ont les cas électoraux. Donc pour ça qu'ils les cas mais on te éviter basunga et les cas normal. Agence ezali koforme bajene nyonso na mambo etali décoration événementielle soki ezali jeune gagner temps ça lokola héritier lukoshi Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Andeo ya Caps Agence Coiffure toza pe na décoration événementielle wana toza la couverture ya ba événement nyonso obanda na anniversaire baptême collation de grade mariage coutumier mariage civil mariage religieux voilà toza wana na équipement moko oza professionnel vraiment ceux qui vous contacter biso na ba service na biso ya coiffure na ya décoration beaucoup za la décité en dehors il y a des services wana toza pe na formation o tozo former bongo ba décorateur événementiel voilà vie réalité o toza kolekana lelo to na posa plus ya ba créateur d'emploi et non ba demandeur donc to bengi batu nyonso oyo aussi sa classe ozala musala te inutile ovanda ndako yaka na Caps Agence avec un mois seulement ya formation au commis entrepreneur au ko monter entreprise na yo nouvelle promotion il y a décoration événementielle inscription et au salama déjà contactez son numéro to PCO le 7 janvier to bandi bongo nouvelle session il y a décoration événementielle un mois seulement au commis directeur entreprise. Vous avez marché, vous avez mariage, ça la réservation parce que tous couvrir aux événements, ba image ya wana bozo komonango na écran na biso. Ce que nous avons biso numéro na biso ya téléphone est à plus 243 082 39 79 447. To bengi bino boya na adresse moko eza na entrée cité Maman Mobutu. Juste en entrée, 3e parcelle, avenue Barout numéro 5, Oye, Tokoyambayo, du lundi au dimanche. Dimanche, tu fongolaka après-midi, mais de lundi à samedi, tu fongolaka à partir de 8h juste, et tu kangaka à partir de 22h juste. ozanga boyokani entre mama bokilo na mwasi ya mwana na ye eske ezali raison oyo koki kopuse mama akabola libala ya mwana na ye toyoka bakilo ndenge barépondre biso
nga moko mundu apesaki mobali wana mwana na ngai ntango nakomonaki bana baswani ifo nga moko nazala mama oyo akopesaka toli na mwana ya mwasi na mwana mpe ya mobali bango nyonso baza bana na ngai bango baswani te me yo nde na problème na mwasi ya mwana otani nini esengeli kosala okoinfluence mwana boya mwasi wana te nakoyebisa mwana nga nde akonseye mwasi na ye azala na bizaleli malamu à travers nga mama na mobali nakoki mpe kobenga ye aza mwasi ya mwana na ngai navandisi ye lokola mwana na ngai nakoteya ye po baumela bavanda lisusu na mwana na ngai bazala mikolo milai nakoboya te nakolinga napesa wana kuna toli napesi mpe oyo ya mobali toli bango nyonso baza bana na nga nakoinfluence mwana na nga boya mwasi wana te mpo na nini d'abord ntango balinganaka bango mibale nga azalaki te soki bakozala na problème keno bango mibale bakoboya nezala na bango mibale eza te nga naza la base te mpo nga mpe naboti bana nga basi nakoki kolinga te keno likambo wana ekomeli mwana wana ekomela mpe mwana nga mpe nakosepela nango te ezaka likambo bango mibale bayokana biso to baparent toza mpona kopesa conseil place mabe ezali topesi correction mwasi ya mwana nga azala kaka mwana nga mobali nde nazwaka mpe mwana nga nakolobela ye nakopesa remarque soki na bareproche soki namoni keno azoloba te nakontinue kaka nakolobela ye soki aza mwana moko aza bien éduqué mona keno te likambo mama alobeli ngai eza na mabe il faut keno nazonga ndenge alingi kenga mpe nazala bien ngai na ye biso mibale mpona villageois Lekitambo Jimmy Mukendi autobiographie commentée ya parcours na ye KNB epropose bino. J'étais inscrit à l'IFASIC en 1999 après avoir obtenu mon diplôme d'État. J'ai fait 3 ans de radio. Et juste après, j'étais admis comme stagiaire professionnel à la rédaction, à la grandissime rédaction de Tropicana Télévision à l'époque avec M. Jean-Pierre Kibambi, M. Kabia Pindipasi et l'actuel président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, M. Titondobi, qui était aussi membre de notre rédaction. Et c'était une rédaction très forte parce que nous avions à l'époque plus de 8 assistants d'université dans une même rédaction. Et c'était l'intelligence. Ce qu'il y a, c'est que Jimmy Mukendi était passé à la rédaction de Tropicana TV, de Numérica, à une époque où le journal télévisé était le plus suivi selon les sondages. Ça veut dire que c'était le moment où les responsables mettaient des bouchées doubles pour qu'on produise un journal de qualité. On faisait attention à tout. Les conseils de rédaction à l'heure, 9h, le premier conseil de rédaction, le second à 15h et l'autre un peu plus tard. Ça veut dire qu'on avait la chance d'apprendre, de se avec le métier. Et Jimmy était là. Et ce n'est pas tout comme atout. Son autre atout, il est tout naturel, ce sont ses prédispositions naturelles. Il n'était pas prétentieux, mais il était intelligent, l'un des rares parmi ces stagiaires qui nous viennent des écoles de journalisme, que ce soit l'IFASIC et les autres universités. Je cite l'IFASIC parce que l'IFASIC, moi également, je suis de l'IFASIC. Je suis désolé de le dire, je regrette énormément pour nos formateurs, mais la plupart des stagiaires qui nous proviennent de l'IFASIC principalement sont des véritables calamités ambulantes. Je le dis, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Et les faits peuvent le corroborer. J'explique. Des stagiaires qui viennent à la rédaction et qui ne savent même pas produire 2 ou 3 lignes d'orthographe sans faute, qui ne savent même pas produire des papiers, des analyses après avoir été sur le terrain. Bon, Jimmy a été de ceux qui se débrouillaient, qui se défendaient au tout début pour montrer qu'ils étaient différents. Et je me rappelle que plus d'une fois, on est allé en reportage avec Jimmy et après avoir rédigé son papier, moi je disais toujours oh, mon Dieu, waouh, hein, c'est qui ce garçon qui est capable d'écrire comme des confrères avec qui on évolue ici depuis 3 ou 4 ans ou même plus. Ça voulait dire qui pouvait aller loin. C'est vrai que quand les stagiaires viennent, on n'a pas suffisamment de temps pour les cerner, mais on sait voir à travers ce qu'ils font, ce qu'ils produisent comme papier, comme reportage, qu'ils peuvent
aller un peu plus loin dans le métier, qu'ils ont de l'avenir dans le métier. Et ceux qui échouent dans le métier, elles ont peut-être de l'avenir. La plupart des filles, dans l'esthétique, dans le commerce d'habillement, elles vont à Dubaï, elles vont à Chine, etc., etc. Elles se reconvertissent en autre chose. La plupart se reconvertissent. Mais Jimmy Mukemi ne s'est pas reconverti. Après 5 ans de vie professionnelle, je suis rentré à l'IFACIT pour achever ma licence en communication des organisations comme spécialité. Et j'ai poursuivi mes études ou mes formations en France pour parfaire mes spécialités dans la communication digitale et puis plus tard pour être reconnu et certifié en tant que responsable marketing. Ok, merci beaucoup. On vous félicite pour votre travail, qui est assez bien structuré, assez clair. Et effectivement, vous avez bien identifié la valeur ajoutée que vous allez apporter, aussi bien dans l'expertise du marché que dans le professionnalisme au regard de votre expérience, du réseau que vous avez mis en place et tout ça. Et ce qu'on vous recommande, c'est effectivement pour l'approche commerciale, cette idée de travailler un petit peu la connaissance de la cible et de faire une étude un petit peu sur le comportement, les attentes du grand public. Ça peut être une manière d'entrer en matière et d'apporter une valeur ajoutée à vos clients. Voilà. Autrement, donc on a une petite grille d'analyse par rapport au mémoire lui-même et après sur la présentation orale, donc pas de souci, un bon mémoire très clair, très lisible, une analyse assez détaillée, donc bien, juste peut-être qu'on aurait peut-être aimé avoir un peu plus d'exemples, d'arguments sur ce que font les autres, ce que vous faites, mais j'imagine que vous le connaissez bien. Voilà, autrement, très concret, tourné vers l'action, une bonne capacité de synthèse. Donc voilà, bravo. Et pour la présentation orale, une bonne présentation claire, concise, vous êtes à l'aise. Merci. Voilà. Donc vous pouvez aussi faire de la politique maintenant. Merci. Voilà, bravo. Ok, merci. Donc pour le coup, oui, pardon. Donc on va vous remettre le diplôme. Waouh. Une copie aussi de ce qu'on vient de vous dire. Ok, merci. Donc le diplôme. Merci. Bravo. Félicitations. Félicitations. Jimmy Mukemi, je l'ai connu tout d'abord puisque je suis un natif de Kintambo. J'ai grandi à Kintambo, j'ai fait mes armes comme on dit à Kintambo. Et puis le bonheur ou la chance a fait que je puisse le retrouver dans le cadre de ma profession puisque j'ai choisi le métier de la craie, comme on dit. Donc nous contribuons à faire reculer les frontières de l'ignorance. Et je l'ai connu comme étudiant. C'est un garçon que je connais très bien. Et je pourrais même mettre, comme on dit, un peu de piment sur la personne, d'autant plus que moi je l'ai vu enfant. Et je l'ai vu aussi à l'âge de la maturité. Donc il s'est réalisé en tant qu'homme. Donc pour moi c'est une des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, je le dis sans trop lui jeter des fleurs. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que parti de rien, il s'est réalisé, il est devenu quelqu'un qui a eu de la notoriété et de la bonne notoriété. À Kinshasa, nous connaissons des gens qui sont connus, mais ils sont connus pour des choses qui ne comptent pas pour la société. Voilà un jeune homme pour lequel, je le dis, chapeau bas, j'ai beaucoup de respect, qui est en train de venir nous rejoindre, mais en participant à des choses très importantes pour le développement de la société. Et à Horizon 33, je travaille comme journaliste reporter, producteur des émissions. na masano ba supporters ya DSMP ba pesi état de santé ya équipe na bango
ndenge bazalaki éliminé na coupe ya confédération africaine. Apparemment kolongo ya 2 CNP et ça vraiment mingi pour na club il y a 2 CNP vraiment pour nga nazo condamner ba dirigeant ali na foot au moins il na foot club mener le roi 2 CNP azo beta match pour ça beta match mardi pour beta les sous match au moins 2 semaines pensées alors que adversaire il y a que beta na balé azo beta rabale de jour au jour et puis sanga moto azana ba na makolo na oya azana ba na makolo te résultat les années mingi pena nga nazo condamner kaka ba dirigeant ali na foot. Tout le monde a club le roi à Barcelone, a Kabeti League, dans la semaine, moi j'ai 3 matchs, semaine on a landeli. Pourquoi pas biso? Na zone li soucié de CNP, na bateau bazoko kambaye équipe on a 2 CNP. Il faut pas yaba na mona on dit mutaso ba joueur mingi ça représente. Alors que na club ils entraîner ndali ngabo ilanga joueur bobo ilanga joueur bo. 2 CNP joueur ce que asalaki bo azua yena. Asalaki bo joueur yena. Mais nga conseil na peut sa club pour nga dans nga muta 2 CNP mais équipe en mboka. Ils ont passé pour la biso ba congolais, club muni le roi 2 CNP alongaka na 16e alongaka na 16e. Moi passer ngo na. Ah tout ça ba donc to lebi vraiment na bandako wa to longwaka na 16e. Donc recrutement vraiment équipe les arabienté. To somme ba jouer marque d'expérience. Le bi na ngata coach Tsingo ba jouer na biso bazama ba ulmanti. Donc tout bêta libana tout bêta quand la carte que tout gagner tout le gagner finition vraiment ba attaquer zate milieu du terrain mawato donc vraiment il faut tout ça l'effort tout comme le roi ba vite vraiment na ba mazemi donc ba jouer tout somara tout monde joueur abeti na bazano tout somme tout monde joueur abeti na sanga ba de tout somme marque expérience yango zo sala ba attaquer comme attaque arrêté et l'équipe peut travailler physique des matchs mobile vraiment physique exact physique vraiment la jouer équipe munana le roi imana physique exact par rapport à des fêtes à des CMP biso te jugeant on a nous mal par rapport à des gens na biso donc ba courir ko encadrer club teti na niveau que to les canards étape à 16e de finale bon ils a organisation donc équipe na biso ezana na baisse makasi et puis ba somi ba joueur pena ya bien MT. Il y a un monique non, tout comme à niveau, tout katanaga ma 16e de finale. Na 5 ans na dirigeant abiso ba meka ko tala surtout staff technique ba modifier ma bilo amike na niveau staff technique pour to kende liboso prochain na ebi ke non na souhaiter ba chance belé na saison zoya na ebi ke to leka ya to na Ligue des Champions. Ba supporters c'est ASV Club bango be batikala ki cimenté ba manifester ba jona bango na micro ya die maweja ndenge équipe na bango ezali qualifié na phase de poule ya Ligue des Champions africaine. Qualification vite dans la phase de poule ça va mais ici ngara faut rejoindre tout bon équipe tout modifier moi surtout côté axe et ça moi bien. Mais qualification ici c'est bon. Biso to visara à finale, tout le monde visait la finale. Bandit te oboyetebi tout le monde à finale. Comment la finale tout le monde a en main. Maman Mike zangara mais te biga poser mistango fort à bongisango. Bon on a sportif, on a footballeur et l'on a singara la dirigeant soit vite ba bongisa équipe. Ba bongisa équipe. Qualification les bien, tu es big lo to côté la poule. To beta ngoti na soka comme ça 3e année il faut to zo coupe. Amoni bena wana za foot gardien pour péaso gardien za makasi de finale on to linga to la tango te so ipina za makasi mais to linga to zo ta moto moko ke nyozo to la tango na osenga ke abakisa ba défenseur na ba milieu ba bakisa quelques des milieu attaque défense comme ça pour tout le zo ça vite abeta finale mazorati eza problème nini autre rôle pour la vita vita eza club mongo ya milimo mabe ngala imane na oloba kosekate non jamais bozongoti jamais trop sa chance na vita te pour vita so azikupo eza po baseka biso mais ezala rankine partout ezata réel sur la Ligue des Champions Barcelone a sepelakati ouais on est à football n'engue tambola la pays tout
ezalaka rankine ya mboka tu eza bongo nga na imanie yaza avec libyen nga la koninga vita zokupti vita azala top boyebi yango pour le moment meilleur club na Congo ezali fait club biso toza na exception te ezala nani oyo bakotia biso ya la Mazembe tokobetana ye aller retour donc toza sir tokoleka phase de poule tokobeta ba demi-finale oyo tokoma na finale Allemagne arata combien de finale mais toujours akomaka na finale mais ntango akangaka linzanza atombolaka yango monde atie monaka bon mpona bayini ya kolobeleza te tobayi na bango course bango basuki na 16e millimètre te arei na bango yango wana biso tozokontinue ntina terminus nayebi ke bozalaki ebele mpona kolanda magazine Kinshasa na biso KNB magazine oyo bomesana nango vraiment makasi kasi ya mercredi ya lelo ekomi nango na suka botikala toujours scotché branché pe bosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso bosana surtout te ke Kinshasa eleki partout réalité ya bana kino magazine Kinshasa na biso eleki partout magazine Kinshasa na biso